loi de karma pas okende na babiloko boye gauche droite nini eza kitoko te toyebi ke bacongolais tozala na biso bato ya zuwa toyebi komona teke moninga zwa toyebi komona teke motu amata boye lokola nauti kolanda émission moko awa oyo nani ya muzeki ndimo awuti kosala mosusu ye na otutalanga bango parceke mikolo bawapi yaya ntongo natikala na basuspense boye nayokaka kanda muzeki ndimo oloba ndenge nini na bino mpe bato boyambaka bango na bino bato boyambaka bango tosalaka te effort soki invité azokende ya kotengama te pene lomba bomoi peneke eza nango mabe atukai penaka omoi na montage wana yebisa takata na montere yaya esinga boye alu omoni place wana yaya katango eterne merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant. Là, je vois mon bout cher, mon vieux Samuel Kayembe, Serge Fidèle, Fameko toujours à Namaboko Nayo, et pourquoi pas à qui encore Serge Vita, les bijoutiers. Là, je vois Béni Sangala, hein, Serge Sessi, Nanda, les mémoires d'un éléphant, et Bino Yangwana. Aujourd'hui, je suis là dans un nouveau numéro. Donc, tout ça, numéro Yasika, Oapitoé, comment Kolobela, toujours, tout ça, Kakawana. Pour nous couper ça bas conseil pour nous porter bas conseil bas bisika oyo ils ont cinq à porter conseil vraiment ce qui peut cinq to loba to koloba lisusu parce que to loba kaka to mesana toujours na koloba balobi ngala za déjà wana Montréal et sala ngoningi ezala ka kongo fina ezala ningi ezala ka lelo to za wana to mona ki bongo ba vidéo moko ewitaki ko circuler ba vidéo circuler ki eza na film moko na TikTok eza na film moko na TikTok oyo wapi fi wana atambusaka caméra atambusaka téléphone na ye oyo apesaka bato basa $30 wana donc la fille azwa initiative ya bien azwaki initiative na ye ya bien ya kopesaka bato bambongo ye atekane kaka bamai la fille wana tokaki ye tomonaka ye parce que mutu nyonso na monde lelo nyonso lelo akomani kaka tiktokeuse donc eza facile mpona koretrouver la fille. C'est pas important, il y a autant à Bakumba parce que tu n'as pas fait la battue à actif final, voilà. La fille a payé sa neka à $30, donc il y a pour un neka à maille. La fille pour un rabat batte car maille, maman te kane maille, jeune garçon te kamaille, papa zo te kamaille, ya koyawana, a tie caméra, à basolo linaye, et puis à remettre en déco, ça $30. Likamoro kamoto e baratembo wane qui t'a raté, ma t'a raté, ça la casse à $30. Première fois dans mon vidéo, ils allaient bon on a $100. Ils a $100. Vraiment dans ma vidéo, on a comment qui peut abonner na TikTok parce que la monnaie qui la fille a une initiative à bien, la fille a zo qui est bien. Donc boye batabone Congo ezoluka. Batako aider les Congo ezoluka. Kasi yako kamwa or que nyonso wana ezaki na okaka matalana. Nyonso wana ezaki na okaka matalana Montréal ton oluba. Vous balancez déjà image à la fille, vous balancez les gars dans le bois. Pour esunga bandeko o bayeba kite bayeba. Esunga ba mama o ba te kaka. Tant bazo te kawana, tant wa komona la fille en tout cas vraiment bobele la yé. Bobele la yé vraiment parce que c'est la honte, ça vraiment en tout ça n'a pas ça ko aider mutu, ça n'a pas ça ko aider batu. Pourquoi kaka faut que tu aies caméra? Pourquoi quand on fait la caméra là ça mokili mobimba ke yonde o edaka to mona pe bat ba edare belé le quoi ba ve Samuel Kayembe ba edara na bango to mona pe bat misusu ba edaka le quoi ba ve na Serge Fidèle Serge Vita les bijoutiers le quoi ba ve na Serge Sessi Nanda les mémoires d'un éléphant DG a edara na ye mais a publier a publier a ça la publicité té likambo ya kokamwa la fille or que ezalaki nango matalana ba $100 wana to liboso nga amonaka $100 to ami bale naye komona ba $110 boye
des vidéos c'est comme tambola et bon comment dire en compte ça vidéo ko na kata compte na TikTok na mon ekomi ka $130 $130 je sais pas comment ba donc la fille ezalaka $130 bon peut-être aya suki na eka wana azaba mama batu mama Simba boye nde na pesi yo boye mama okoteka nini non na changer commerce nga na oteka tombola nga na oteka boye nga na ozongisa boye nga na osala boye vraiment ok nyonso wana ezalaki nango faux et archi faux ezalaki faux et archi faux la fille nzoka nde mosala na ye bandeko naloba na bino vérité ya video wana lelo na kati ya YouTube la fille nzoka nde ndenge apesaka mbongo wana ezalaka une fois ke balobi coupe asilisi mambu na ye tataka okanga caméra abenzi mama mupandi abenzi ndeko mupandi remettre nga mbongo na ngai na remettre mbongo na yo ndenge nini yo lobi ke opesi biso oh non omoni mbongo oyo foto ke nango tosala boy on j'ai mais pour le moment yo simba nanu 5000 francs deba o bazaki ba 5000 francs baza ba ope bazaki ba 3000 francs congolais ozo kutata na valeur ya $1 te 3000 francs congolais apesi mama apesi papa apesi ndeko on eza ko humilie misala ya bato eza ko humilie ba commerce bandeko na biso bandeko wana batekela biso ba mai wana na nzela na zando na ba wenzi lolenge na lolengo totambola ala kitasa na gambela na zikida na marché ya liberté de presque na marché ba mama wana ba papa wana est-ce que baby combien on va souffrir pour nos tambola combien va souffrir pour nos tambola yo ye o diminuer o minimiser misala ya muninga so za na posa ba abonné ya salelo mususu sala ta initiative na onde to mona ki modero toto kanya bima na liara na ba fufu na ye ne to mona na da master ya bima na ndenga ki deux fois alobaka na ye atalamaka yo pe luka initiative na yo okoma kotalama na TikTok to kotala yo kaka mama que oh milliers musala ya baninga c'est vraiment la honte voilà ndeko tango apesa bongo ndeko apesi bongo azui a récupéré ça $30 na ye de apesa ba mama wana 3000 francs 5000 francs 10000 te pour mutaza 10000 azate ba témoignage ezali maintenant audio bino mo boyoka ndenge mama alobaki avant on a koma wana pardon avant na koma wana parce que audio ezali ba témoignage ezali ye moko mama victime moko oyo azaki victime ya makambo wana vraiment esalaki pasi amoni bandeko na biso pe ka neto mesana kotambola tambola biso na ba caméra na ba wenze batieka ka caméra be oh bino moyo tsa biso susu caméra bandeko na biso basala ba article 15 oh bino pe su boye ko tia caméra boye su po boye ko kosa biso ndenge mutu boye akosa biso mutu nini bandeko pe bazaki surprise mutu nini nango wana oyo akosaki bino oh non eza na la fille aza boye ba détailler ndenge aza ayaka alobaka boye ke ye edaka asalaka bwazongisaka mais suka nango apesa biso kaka 5000 francs ou 5000 francs bandeko wana bazaki étonné ne balobi maman ça tombe bien vérité oyo eyebanaki te vraiment ezala bien pour ça nini osunga bandeko misusu bakotombe susu victime ya makambo oyo parce que eza kitoko te nde bandeko batie mama wana caméra ntango batie caméra vraiment eza pasi toyoka kaka baaudio ndenge mama alobaki boyoka na bandino na video awa ntango azopesa mbongo bozoyoka bino moko bozoyoka o video ezalaki ntango mama oyo apesaki mbongo boyoka ndenge mama azosenga ba merci na sincérité yozoyoka voilà sikoyo oyo eza wana boyoki ndenge la fille auti koloba ke yesungaka kaka bamama oyo batekaka mai
yasungaka bamomo batekaka mai so oyebi otekaka mai na yo bien nga natekaka mai na nga nacontacte ye nabenga ye aya tosala na émission apesanga 130 ya $130. Vraiment boyoki bongo émission na ye ndenge ezalaki la fille kombo na ye Merlène Mapinji, Merlène Mapinji, c'est ça le nom, il y a la fille, c'est ça. Nde kana uta koloba, nde bandeko bakutana kina mama, bakutana mama mama pe asali ya yeta boko le kana caméra, nde bazi koloba pesi ba vérité, la fille wana boy Merlène wana boy bandeko. Tal boyo kabino moko témoignage au maman à lobby boyo kabino moko témoignage maman à lobby et puis na continuer na koya ko yebisa bino susu ya minene oyo moi so asali azanga soni azanga vraiment soni ayepe ko se justifier bino mo boyo kaka audio pardon voilà. Donc tout cas non ndam tala maman ba maman batekaka na matete kasi la fille alobi baza na rond point baza na wenzangaba mais ba maman baza na matete tala niveau lokuta toyoka wana victime ndazoloba bongo $3,000 yoka donc bino moko boyoki ndenge maman azoloba je crois que et circulé qui vraiment message est circulé na fait na page Facebook et circulé na TikTok mais mingi vraiment te yango wana lokola ngai mwana suka basongi nazalaka kaka wana mwana suka basongi nazalaka wana kotonga esiko bato basalaki mabe nabimisa ngo na mpuasa pour que ba changer. Voilà toki maman ndenga alobi maman azo déclarer elongi na ye eke partout elongi na ye etekami partout surtout kazala na communion wana toyebi maman azalaka na banga moyo na communion toyebi wana bandeko je m'excuse bandeko o bavandaka na ye esika moko bandeko o bazalaka na ye basambelaka na ye bayebi ke maso ikomone mama Marie bayebi ke mama Marie azwaki $130. Mais conscience de maman Marie et ebi kaka ke azui na ye loko ta azui kutu $3,000 ya pamba $3,000. Yo azui $130 na yo ok nango otikeli mininga $3,000. Soki balandi mama wana bakati ye soki mabe mako boye komeli mama wana po bamoni déjà ke azui $130. Po $130 wana na bato misi eza yango eloko te na bato misi eza yango eloko te ndeti na bato lokola baserge sesundanda de mémoire d'un éléphant eza eloko te basa $30 wana moto akabaka balivre sterling eza eloko te mais na bakote na babiso boye sa $30 wana c'est vraiment eza vraiment affaire moko ya monene eza mbongo moko moto pa kobandela commerce asali boye azongisi boye évolue pe makambo aboye maman déclaré maman lobi elongi na ye eke partout yo zimbongo na yo otie na poche okosi mama bato ya mai na $3,000 yaya olingaka te basala yo kosala ngo moninga te wana loi ya bible loi ya nature tobosana te la loi de karma mpe existaka tobosana te ke rue etournaka mpe bandeko botala sikoyo mwa mwasi azanga mawa Marilyn oyo soki Marilyn yaya azanga soni ya minene oyo Marilyn soki Marilyn oyo asali azwi mpe lisusu telefone na ye
de azwi telefone na ye aye lisusu kose justifie ya koloba ke mama o mutu oyo azwi eloko te eske akosenga bamerci ya bongo mutu oyo azwi eloko te eske akoki kozala na esengo ya bongo yaya ngo osimbisi nga deya mbongo osimbisi nga mbongo obrife nga la Cléopâtre IGF de la presse osimbisi nga mbongo obrife nga deja ke oyebisi na nga te ke mbongo wana na suka na ozwa yango tokende na yo peko tokende na osepela na esengo ya mbongo opie nga ti na osepela na mbongo opie nga naza na esengo ya mbongo naza nango na maboko mpo nayebi ke eza nango deja ya nga mpe mama asali émission esili siko ntango obotoli ye mbongo réaction na ye wana estce ofilmaki yango fale filme biso mpe réaction ezalaki après bon toza na posa ya bamaking off babenga yango bongo ingénieur nanga adusu babenga yango bongo bamaking off toza na posa ya bamaking off wana oyo ezalaka avant na après ezalaka tant tosala bémission ezalaka même temps tosala video na po totia na TikTok ezalaka parce que na TikTok tokataka preuve api tokóma na bamontere biso moko okata video oyo okata tiki baparti oyo oza na posa eleka toza na posa nango Merlin oyela biso mpo tondima vraiment ke mama wana akosi makambo to soki bandeko wana bazwaki mutu mosusu bazwi elongi ya mama wana balatisi ye maske elongi ekokana mama wana bakosali réputation na mpo bazwa nini Merlin yo nde osali makambo ya mabe même bible elobaka ke on donne ce qu'on a bapesaka ya mokie oyo oza nango yaya soki olekaki ozopesa no batata ba 10 000 francs ba 5 000 francs parce que paquet ya opi wana ya nango na 1500 so opesi da ya mutu 5 000 francs asoma combien de paquets ya mai aosepela mpe kaka to so opesi mutu 10 000 francs mutu azoteka mai aosepela parce totia na mai ya 50 wana ya sachet basomba yango 400 francs voilà 400 francs parce que nga mo mpe na banda oteka yango ntango nazalaki na komini ano mai ebanda obima na banda otekela bato en gros oyo baya kosomba bango baketekala moko 50 nga na oteka 400 francs etekamaka bongo 400 francs epuis bango bake koteka moko 50 francs fo bimisaka bambongo ebele mpo oyembi mona bino badanger fo bamona kaka danger obima lokola oyo wana kuna lokola chacha dor abimaki koto azalaka na bambongo na ye maria tumba azala na bambongo na ye makokonzoni nani kuna mama lopango wana kuna da yo mpo olingo bima na bambongo na yo yaya eza vraiment pasi ezosala kitoko ata moke te ezosala eza kitoko ata moke te so oza poso yebana na banorme oyo ezaki yebana na babiloko mabo eza normal ya kokosaka ya komemaka okende na babiloko boye gauche droite nini boye eza kitoko te toyebi ke bakongolais tozala na biso bato azuwa toli komona teke moninga azwa toli komona teke moto amata boye lokola nauta kolanda émission moko awa oyo nani ya muzeki ndingo awuti kosala mosusu lisusu ye na otuta nanga bordure te parce que mikolo babendabendanga bamatoi awuti kosala émission okoloba na yo te nde bomesana okoloba mamu na bino ya musique okotisi mbala moko na bato bakee na bango kaka sikoyo modero na alie semula poto te nde nakokisi ata 10 boule te ata 5 boule na nakokisi te pakalowi nano asekisi te mbala moko basentiment na émission na yo ba 2 fois papa ntango bakokanga yo baboboli yo lokutu oye oleli lisusu ofingi lisusu mpo ndongo oza no batema mafinga na kala toyebaka basaper bazalaka bato baolakisa bato kitendi lokola baservose niarcos na kala wana masolo toyoka mpo bakoko na biso parceke koko na nga mpe azali saper
yaya ntango natikala na basuspense boye nayokaka kanda muziki ndingu c'est dans loba ndenge nini na bino mpe bato boyambaka bango na bino bato boyambaka bango tosalaka te effort soki invité azokende ya kotengama ke pene lomba bomoni pene ke eza nango mabe en tout cas kendaka omoi na montage wana yebisa ata caméra ya monteur yaya nesinga boye a12 omoni place wana yaya katango eplaire te eyosepelisa te tovivaka te na mafinga tovivaka kaka te ke fona loba koma mutu tel fona bimisa eloko moko boye ya mutu tel mpo nga batalanga non c'est pas ça nauti omona aba bimisi nani lwani sei soki sei wana ezokanga kuna lite ya kanda lelaki mutu nyonso fo azala discipline na kati ya internet mais internet ya biso awa ya bayoutubeur na bayoutubese ya biso awa ya Kinshasa toza baimpoli vraiment très impoli tolingaka kolekisa ya mabe koto baloba ya mabe wana yango biso mpe tokenda elobi nango ata nani feli baikoko te na babonongo mpe nayebaka te bandeko na ngai tokendaka kaka kote balobaka kaka mabe kote tomoi peneke kuna bazoloba bainsanité kote tomoi peneke bazofinga bato kindingu soki bayebi so ya na bapreuve ya toto kani na paka lowi ndenge bakende basalaki defo koya nango bolongo na kofinga kote kuna bokuli bokomisa supa bata théâtre pourquoi mpo lobela bagriffe na yo olataki na elamba toyebaki basape babanda olobela mama bagriffe na bango mpe nayebi kende na osala nge miso na nga be bofinga nga oui je suis prête na mesana na mafinga na bino na mesana nango makasi na mesana nango paa makamota bofinga na commentaire wana esala siko bien parce que bato bazaki baza ba bien éduqué bato bana éducation ntango batalaka baloba vraiment ke oyo naoloba nananga na raison nakala basape apa banda olobela babilamba basera bakinchester emene ya to banda komona elamba nde ezobunda bapapa wemba elamba nde ezobunda mais sera ba Bill Clinton kaka boye makambo ebebi badolf de mingezi ya tata mobichi bango mpe babata bilamba ti bafingaka te lokola yo pourquoi omonake mwana mwa boye abandi kolandalanda na ye na nsima azolanda bakoko afandaka kota bapapa griffe ye muzeki ndingo azolanda kaka na nsima amoni nde basalaka boye nde bazosala boye ye mpe asomi mo elamba tombola abambi tika yoji asomi veste ya ballon abambi nini abambi nini griffe ya gusi abambi ya oyo esali yo sape yaya soki ozwa grâce okende poto na nzela sape mpo ani to respectango bino bodefendaka bilamba ti bokomi kodefendre susu bato na mafinga eplaire te soza na moto akofandela ota mpe so conseil muzeki ndingu ngai la Cléopâtre na fandi na apesa yango mpe nayebi kozala na temps oyoka toyoki songo na makasi oyoka lelo mu nyonso komoni kaka mafinga yango oyo Merlin oyo ayepa ye nde na mambo okosa yango epe na mambo akosa bato basa $30 alongoli mbongo na ye apesi yo nini apesi yo 3000 francs c'est anormal toyaka tolobelaka mambo na biso toyaka ta tolobelaka ta tokendaka ta babisika oyo ebukana babisika oyo eza bien te tolakisaka yango ata na miso ya bato mpo bato baya basunga baporta ata implice na bandeko baonyokwama bandeko bo eza kitoko te ata mokie modero ake na ye poto na nzela héritier watanabe
ye moko afandaki alobi yango alobi ke moto akolobaki na ke poto na nzela ya songolo pakala c'est faux et archi faux nga moto amemi nga poto eza héritier watanabe siko aloba ndenge ni bino bolingi aloba kaka ya bino da ya bino kaka nde bato bandimaka ya bato mosusu bato bandimaka te yo mesana na okosasa bato ya bato mesana na okofinga bato ya bato prof ya mpe yango bapimelaki bino mpe bavisa bo eza kitoko te eza kitoko te ata moke eza kitoko te ata moke ezosepelisa te ezosepelisa te lelo oyo papa elombe aleki na émission batuni ye mpe batunaki question moko eza simple arépondaki yango mpe simplement mpe atangaki komba motu te ye alobi ke lelo oyo bana bakóma na basankara na bango mais tomoni koto degré badémarre ye degré badémarre quel niveau impolitesse quelle impolitesse bobangi ata teke wana aza papa ya mama na bino borespectaka ngana oyangaka mpona lobela baimpoli tolingi impolitesse te na youtube tolingi impolitesse te media fo ezonga na place nango place ezalaki a fo loba a place ezalaki b fo loba b bato baza na droit ya koya koloba bongo peut-être toyebaki ezalaki baporte parole tebaka baporte parole nde bazalaka wana baimpoli baza badéléquant bazalaka bobe toyebaki me bajournaliste te lelo mpe bajournaliste bakóma na bango baporte parole rôle na bino eza wapi. Et voilà, je suis déjà à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Ndé kanamte koloba fomanga na suki sa karabuye. Ya banda lokwa lisolo na suki sa pe lokola lisolo vraiment. To comme na biso na suka ya tranche na biso ya lelo. Merci beaucoup na bato bazandara biso e bandeli. Kino na suka. Merci beaucoup à ba abonné na biso hein vraiment bozala kaka wana nzamba batela rabino bozanga ka wifi te bozanga ka mega te bozanga ka giga te pona kolanda kaka actif final et surtout na émission na yango ya coup sur coup vraiment bozala kaka wana nde na misana mingi vraiment ko bénir bino bozala kaka wana. Je suis déjà à la fin de notre tranche d'aujourd'hui bino moko boyoki na côté on a lobaki mabe bosali yango na commentaire ozala kitoko makasi po ete na yeba na améliorer na bikoto pe na lobaki malamu bosala yango pe kaka na commentaire po pe toyeba tobakisa lisusu mungu na pilipili swasi tobakisa lisusu muscade na bisika oyo solo vraiment eyokanaki te po epesa lisusu epesa lisusu je m'excuse epesa lisusu tunga pimbo ya kitoko na kati ya elubu na biso ya lelo ekomi nango na suka na présentation ezalaki bongo ngai chance siana la Cléopâtre mwana suka basoni IGF de la presse na nsima ya caméra tozalaki bongo non ingénieur A12 ye asimba simba babi papa banebele les grands formateurs. Merci beaucoup à Dorcas Ndiye, merci beaucoup à mon vieux Ndash à Mobutu, merci beaucoup à Serge C. Swindan dans les mémoires d'un éléphant. Merci beaucoup à Béni Sangala. Merci beaucoup Serge Vita, les bijoutiers viennent à mon qui déjà le Congo Salenga. Kitoko makasi babi bongo pona ba bijoux bo contacter nga na mema bino pas Serge Vita les bijoutiers ye azalaka ka wana vraiment bijoux wana nde eza profession na ye or wana nde eza vraiment profession na ye yango nde ye asalaka ba manzanza to tikela bato azandu comment o etali or to tikela ngo Serge Vita les bijoutiers wana venanga ya kati to comme na biso déjà na suka émission na biso lelo to bosana te ko aimer ko partager ko liker surtout ko commenter et ko sala vraiment kitoko makasi na actu final andeka na buter ko loba ceux qui soient etenga na bino to kokuta na mikolo oyo ekolanda. Ciao là on se retrouve à la prochaine numéro. Bye bye.